Merci Nabiso Nyonso bandeko balandi ya chaîne Nabino Bopona bosepela na KMB News. Chaîne Nabino KMB News. Eza chaîne Nabino bolinga ndenge bolobaki nanga. Ba caprice ezalaka soki botuna nga lobi tozuyote ezalaka pe na mokolo mususu ba caprice ezalaka technique. Nazo présenter lelo na chaîne Nabino KMB News Bopona na émission Nabino bitambola tambola. Onyo soboloba qui est belé mais on a présenté au même jour ezate ou bien à moi espace ezate lelo tozolo bela makambo oyo eza na actualité ne balobaka na kitalatala ya mokolo ndeto bana lingala bakoko na biso na kitalatala mokolo actualité ya lelo nazo pesa chef nanga direct moto asala pona zala na KMB News Jimmy Mukene kanisi na ye wape sika bakitaki na chikapa esika nini babuka ki penza barrière wana moto alobaka kaza moto aza azate chef na Jimuki na délégation so bakita na chikapa ezalaki scandale ne baloba na français nde baloba na lingala putulue mata makala etikala na mabanga na se bomoni wana IDPS kibasa kitaki na chikapa bulandi ona bitando bike musale za malamu na Augustin Kibasa na IDPS Kibasa Dalina pesa bino bolobina lobela makamba Fachi Beton lelo ezalaka teka chaque jour Fachi Beton za papa to pesa masolo na soki bidongolo miso balingi ko attaquer photo de charge wana Fachi Beton hein Dalina pesa bino kande bolobaki pona ba point bo simbisa kinga bo sisakinga yango ezalaki cimetière ya Kinsuka na transport ndeko comme na ville ya Kinshasa ville capitale ya Kinshasa ndenge bolobi cimetière ya Kinsuka ti lelo bazoteka yango mena lakisa bino mukanda o bazobengana ba mama la wenze na ndeko nanga champion mopanga excellence bourgmestre ya commune Monga Fula asali mukanda moko signature na ye mais mukanda hôtel de ville na sali ba démarche boloba nanga ko tambola bitambola tambola hôtel de ville mukanda na ezakuna te caché ka bati hôtel de ville na bitese ba caché nos amis balemi sato nanga na bino to landelango mukanda o basali ba mama azofuta mande ya ba 100,000 mboko kokota na caisse ya l'état et puis ba mama wana baza ba mama congolaise baza ba mama wa boti biso na vie ya pasi bazotangisa bana na ba université bana bazotanga ke classe na école primaire malgré gratuité koti malgré na lobby et puis eza félicité mais mama atekaka mesa ya 30,000 azama mobongo na ye bo pesa mande ya 100,000 na mbudi wana kana terminus kuchapo na kulutu akomelenga lobi na butu kulutu na ngai amani na pharmacie amani en face à la police asepele na ngote babenga nga baza ebele na mbudi wana bazolela ekomi na bakimbwala atambola na partout na sungaka ba congolais na lobi vision na biso ezali ba incarné ya papa Tshisekedi aloba na biso ke Kongo ko tambola biso mo ba congolais mukanda wana ezate to samba na bango mais que commission papa IGF ekota tina niveau lokola assemblée provinciale ville à Kinshasa ils ont contrôlé exécutif wana te tozo senga papa IGF aye ba ko contrôler caisse à l'état wana na gouvernement provincial ya Gentini Ngobila Kulutu nanga parce que magui eleke belé bomona ki mukanda pétition zoleka mukanda pétition et sali impact en idéologie au saganate et sali pena makelele mukanda na mutu yo sazo signer na ba mama nguba nazo comprendre que Kinshasa za kolala kokufa soko tambole na ville capitale surtout na Gombe milangi zana ba chasser ya kosaganate na éviter ceux qui ville oyo bazo tula na loba na lingala magazine za lingala so bazo tula izine muso ba chasser zo tula ba chasser soki mbule sali mupepe ba chasser zo pimbwa lokola l'état zate ba terrasse bokene na mama ye mo sika transco na koloba lisolo ngo lelo transco ekendaka mbudi kingasani ba kimbantseki ba bandalungwa bota la place wana ba terrasse wana za boucher solo ya bibembe ya kosakana te solo pe ya mosomba ya kosakana te mosomba eza injure te eza na lingala so bokanisi eza injure mosomba ezali partie ya corps humain eza solo ya kosakana te mwa moto ali ate bato bavandaka wana est-ce que gouverneur ville à Kinshasa to mona pe bakimbuta balekawa bosoto abo ezalaka te toza wapi tozo kende wapi tokosuka wapi ba congolais basenganga lelo na lobela bolimbisanga ville capitale ekufi
mboko babenga yango Poto Moindo ville capitale à Kinshasa o avaoya esenga ba mikanda ba séjour ekomika moto aye na ebo auti bandundu basanku sepa nanga ayeko teka fufu afute mwanda kwa nga ye moko pe atongi na cimetière ya Kinsuka azuka ba kutimi apesi ba mbongo akomi citadin na ville. Non, eza malamu te. Tozo kende wapi? Tozo rendre nani yango kilo ya musala o Félix Tshilombo alinga sala asala état de droit alinga sala jumelage à poto batonga ba ville asika mais biso tolingi to tirer akoya na se pour mandat na ezala zéro. Nazo sa ba kambia mboka ya ville ya Kinshasa eza mwa pasi bolanda bino moko entre Argentine Ngobila ya na Argentine Ngobila na colonel na Kasongo général Kasongo ba potana kiawa justice to ebitene ba départager bango na biso na bino tozolanda ka mukona mukolo mais loko na na lobabo est-ce que soko zo kamba mboka eza okamba na lolenge na yo ou bien okamba na posa ya bana ya mboka eza mwa pasi parce que toza ko kamba mboka na lolenge otolingi to tondisa mabenga na biso mais eza malamu te bato bakomi kolela partout bato baza koloba nazo loba wa ezate nazo chrétien mutu tonde boloba na linga ko chrétien tona yini mutu na lobaki jumelage ya na Argentine Ngobila mais tozomona Kinshasa ngo tomoni ba diaspora baye basale dynamique ya Argentine Ngobila ba diaspora baye po bakoma ba bourgmestre na 24 communes na ville ya Kinshasa ba uti poto na ebi de kulutu moko to vana na bango et puis bazo tenir nanga ba landanga na bilili balobi to epo to boto la Kinshasa oui baza ba congolais mais mi balé moko azana à Londres akoma anglais moko azana France akoma français non to banga nzambe tozo sala ngo pona sentiment ou bien tozo sala ngo pona osunga mboka et puis na mandat ya nani état de droit état libino moko to dénoncer na bitando bana mbudi bana kimbwala bana ya lutendele bana ya mimosa bana kitambo batunela kesho lobi ngama ona zalaki wana nazanga ki caméra ya Hervé Nzaka poezo abilili wana semaine na beti 7 bokolandango samedi kande toza bokolanda samedi caméra Hervé Nzaka kitawana na mama yemo bakoma ko récupérer même ba bisi oyo esalaka na musala rotation normale ba Volvo ya faci béton bakoma soki ko retarder batinda na nena ba régulateur o ba ba ko sa misala ngona lingala régulateur bino mo boyebi bo bakotsaka bato bakoma ko sala oya bango cop soki bazo zele sababisi ti contrôle et consort mukanda carte d'identité ti bokomona bisi evandi wana 4 5 ba changer mi baleke kingasana bana mbudi ba jeune bazo landa politique ba bisinga ba obi mopanzi sango lobi tango ba moninga ba lobi no mopanzi sango lobela biso eloko nga mona zaki wana semaine mo mana okemba pona kokende bisinga na kena bitambola tambola nazo ebisa bino ba bisi musu ba sala fictif ba sala ba fictif ya tobenga ba excédent ya ba billet ba excédent billet soki ba moni ere wana ero etikala ka ya bakanga bisi 22h raison na dépôt bakia kobula na kingasani nga mona zalaki wana to simba na kilobi na chauffeur moko bana mbudi bale ba simba biso koma ba notable ba pandisa ba notable ba juriste bazaba ba ange mais lobi balinga ba simba nga na bato a transco ba régulateur wana bana mbudi basali des autres nga mona calmer lobi mouvement wana na arrêtaki hémorragie wana eza bien te bakoma na ba billet mususu komona basi bakati euti na saki kaka Volvo bimi lobi awo lokola batiaki eloko tokatsaka na Volvo avokota ba fraude lisusu basali wa bango fraude congolais asilaka mayele te na lingana lo bakomi bangbalima ou bien bakomi banani bakomi bangwalima po angwalima ta osalele motambo awa lobi asali likambo mususu désormais na biloko ndenge wana basengi caméra Hervé Nzaka na likanisa mona mboka Jimukendi na Kambe News ekoma wana samedi bokomona bino moko ndenge bana mbudi bazolela bisi bako retarder ngoti tokomi 15h bazo libérer biso na 16h 40 45 po buto ekoma po balo baba bisi esili bako soka bino na bisi moko ma bisi yango ko mela te tozokota na bisi moko 500 personnes bisi moko 500 personnes est-ce que ça malamu eko mela te na sengi na bakonzi ya bisi na lobaki na bino moyibi esili te na Congo papa na biso munguludia ka lobaka lobi ba changer ka chauffeur mais mutuka eza na panne mais siko mutuka chauffeur ya malamu aye faci béton mais mutuka pe eza na panne te
bapunzi miyibi bidongo miso bali bakosa biso mutu kezo tambola bien toza na état de droit nga na sengi bandeko na bureau de boyaki na lutendele na lalaka kuna te bozaki misato ya pe ipe kin soki pe crin soki nini bozaki misato bayebi bino tokutana na bino na nzela mais boyebaki nga te nazo senga va bokanga ngai il faut boya na invitation naza citoyen congolais naza fils majeur pays oyo so boyebokanga nga bo inviter nga na koya calmement na ko défendre eza mobeko so na koya na mobeko bakanginga mais so na zolo bela pona mboka pourquoi bozoluka kokanga nga bozaki misato tokutana ki vers 6h mais boyebaki teke na utaki wapi nazo kende wapi après na sima boke ko sala trouble sika moko na kolandela bino parce que justice eza justice mobeko eza mobeko mais tozo senga na bino bakonzi bo sala ndenge wana botika parce que tokomi na état de droit mokonza mboka chef suprême alobi to kende mulongo état de droit lingelo ba mulongo to tambo na mulongo to tika magui est-ce que congolais po alia na fierté ya congolais est-ce que po alia il faut aiba mais congolais moyibe uta na Congo te ezale na ngwali mande konanga mongo ya bakutsumpenge ya boende tango asali magui sud africain mo west africain moko yawa na simana ye na pesa bino kombo na émission na édition ko ya ayepe no ye moyibi mais asuka kama be moyibi eza pona biso ba congolais te biso ba congolais toza fier misale zangiti neza pona ba congolais te to lingana na sengi na ba peuple congolais biloko bazo sala ba champion mopanga mukande zawa bozo sala caisse moko ya kokanga ba wenze kufutsa ba taxi mususu ya mesa ba mama $100 50 eza malamu te to tambusa mboka na ndenge malamu mboka esengeli te ke moto alobi ke to pesa ba anti valeur na bango bino bolingi ko tirer ba anti valeur pour lobi bila chef de l'état ezala nul ezala zéro mais pour na fachi ba mama bazo senga ke ba ko soutenir mona na bango mona abotami na nzela makolo ba mama batika ka ete bosi bomona mona moko ba mama baboti ba abandonner yango baloba na lobela makamba Mobutu balobi Chilombo azali Félix azali incarné ya Tshisekedi na Mobutu ba mama nde balobaki na likambo wana baobi yazo ka ba mama mingi na peuple bino pe bozali na peuple unité peuple asi asanzi bino mais loko ezali nde tout ça la renouveau dans l'esprit na lobaki loko wana retour à l'authenticité administration ya l'état et ça la musala malamu mbongo alete kota na kesi ba budget o Samuel Konda lobaki ekoya soki tozo kota mbongo na kesi ya l'état mais ana ndenge moyibi tenende ko makila bolimbisanga ake na ministère ya transport azwi mbongo na frais ya santé na ye pona ko déplacer ake na transport azwi lisusu bon na lobaki yango tozo vérifier reste à vérifier ba okanga ekaka mais loko nazo senga bande ko basenga nga eloko balobi ndeko na biso Azarias Ruberwa o babenga grand prêtre akendaka na exil bon exil takenda na soins médicaux azongaki na soins médical na ye asala remise na nani nga na azalaki te moko remise na ba ministère nyonso na monaki na ministère ya ndeko na Kibasa asala remise na mutute c'est que Jésus Christ aloba musala malamu baye bakaye na talanta na ye na talent na ye ye asala na remise na mutute ya Willy Bakonga tango Willy Bakonga linga sa remise akimi bomona bakangi na Braza soki directeur du cabinet so conseil mutasalaki ngana bino toyebi yango mais loko tozo senga to rendre peuple musala na ye to rendre peuple musala na ye lobi bilan chef de l'état ezala nilte surtout ya Samuel Konde aina ba vision malamu ba député oyo bozolinga ko kende de gauche à droite dédoublement ndenge bobenga mko to sololaki eza malamu mais ato servi mboka tango vimbi sili benga na compte na Google vimbi yo linga pe na koma moyibi na sepeli na kulutu nanga lobaki to salela musala na ndenge ya vérité kulutu nangai Dismas Magwengu bana matete balobi wana ya bango mais asa eli fief na électoral ezali na Bumba aza mwana monzamboli aza penza maître avocat ya solo aza pe kulutu ya solo na sepeli pe na mokonzi ya yamba catholique azo kokamba abe ige na Saint Alphonse a matete parce que bana matete baobi na be na bango ige parmi ba ene ya basango bazo soutenir parce que ba evre zomona na abe ige na matete ku chapeau na bitando ndenge kulutu José Likolo kulutu nangai na ya libota na ya musala nzambe aza kokoma le 29 akomi
otozobenga ba monseigneur évêque na lisala pona kosala pe réforme na entité na ye na droit canonique tozozela bako consacrer le 29 ya mois oyo akomi évêque na lisala na province ya Mongala ye pe alandaka biso asepelaka pe na biso akotia pe biso liboko poto kende liboso na pesi mbote na ngali susu parce que eza émission animation lelo pona miyibi ya bato na lokuta bazotika te na kopesa mbote na bato balingi musala kende liboso na papa na Jean Pierre Bongwangele papa na Sumani papa na ngai Kanyama Celestin Kanyama papa na ngai Raus nazo pesa bino bambote po boyeme quand même émission na bino bo s'abonner na pesi kulutu na ngai Laura Batmona oza na DGDP asali réforme ya kosala na te na DGDP nenga lobi ke musala na biso bapanzisango ezotambola malamu na bosani te ministre likonzi na biso ya bapanzisango Patrick Muyaya Patrick oyo azali mopanzisango ya liboso somi ya bapanzisango na entité na ye na bosani te Cheribe Okende balobi tala likambo ya transport gouvernement bawario ezozela 6 mois 20 ate ezande tango koti sala réforme siko zali ndende ko fayulu asenga réforme bosala ba réforme na bantité na bino nde to sengaka na bosani te molonga ni nanga bangwa bochilomba mama bana nanga siko zali bande ko nyonso to pesi mbote to lobi ba congolais eloko na sengaka tozala na unité tozala ini bamboka wana obazanga nkita o bande ko azalo kwa mutsopi wana bolimbisanga na suka ndeko Kagame soki nani na ba Rwanda nyonso baya pona kupunza biso na ba James Kabareka bango bazolela po bazanga topesa maboko na docteur na biso Mukwege oyo azosala po ba congolais na ba viole ya este to protéger na losambo na fachi beto na biso Kongo kende liboso soki bomonaki nga lelo na animation ya lelo ezali po papa Timothée nde moto asalaki nga nazala na caméra ya Hervé Nzaka na coordination ya Jimmy Mukendi na bosani te Nathan Siak oyo azali pona bolanda ngai akotindela bino ba image bandeko na bo s'abonner belé balobi na bozo s'abonner te na poto partout bisika bozo s'abonner to kobombaka te gouvernement fachi ezali to dénoncer mabe nyonso tokutani mokolo ekoya ciao.